Chaldée, dans la maison de son père, mais un jour la voix lui dit Abraham, quitte la maison. Maman. Quoi? Mais pourquoi tu me réponds quoi? Tu n'as pas encore entendu ce que je vais te dire, toi tu dis quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Bon, écoute, je t'ai appelé ici parce que mamie et papy, tes parents, m'ont téléphoné hier. Ils essayent de te joindre maman, mais toi tu ne réponds pas. Quel est papy et mamie? Quel papy et mamie? Ton papa et ta maman. Voilà, il faut être... Mais je t'ai dit. Il faut être précis. Mais maman, toi tu Ça peut être les papas et les mamans de votre papa. Non, voilà. Je t'ai dit parce que toi tu fouilles dans ton sac, tu fais pas attention à ce que je te dis. Oh. Mais maman, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi? Pourquoi tu as changé subitement comme ça? Moi je te connais pas comme ça. Maman, qu'est-ce qui ne va pas? Il y a un problème. Maman, c'est toi qui as un problème. C'est quoi le problème? Je n'ai aucun problème. Bon, de toute façon, bon, on passe. Papy et mamie, tes parents, comme je te répète, ils t'ont téléphoné. C'est pourquoi je t'ai appelé. Parce qu'ils n'arrivent pas à te joindre, maman. Ils n'arrivent pas à me rejoindre. Oui, ils t'ont appelé plusieurs fois et toi, tu ne réponds pas. Tu sais pourquoi je ne réponds pas? Non, je ne sais pas. Voilà. Il fallait d'abord me demander. Mais est-ce que tes parents ne peuvent pas t'appeler? Mais tu connais, non? Quand ils t'appellent, c'est pour demander de l'argent. L'argent, ça n'arrête pas. Maman, comment tu peux savoir si tu connais pas les gens de l'Afrique, comment ils sont? Non, je connais pas. Dès qu'ils t'appellent, au lieu de dire bonjour, est-ce que vous allez bien? Non, mais bonjour, maman. Nous ici, aïe, je vais mourir, j'ai mal, je suis malade, tout le temps demander l'argent. Maman, ils t'ont appelé, t'as pas répondu. Quand tu vas à Union, quand je vais à Union Western, envoyer, recevoir, il n'y a pas. Non, mais même, s'ils t'appellent pour l'argent, tu ne peux pas les répondre. Tu ne peux pas. Je suis fatiguée. Non, tu ne peux pas être fatiguée parce que quand ils t'ont mis au monde, ils n'étaient pas non plus fatigués. Ah, parce qu'ils m'ont mis au monde. Qu'est-ce qui se passe ici? Non, mais Yaya, ça va pas. Mais non, j'explique. Mais non, j'explique à maman que hier, ses parents, ils ont appelé chez moi. C'est pourquoi je l'ai fait venir chez moi pour lui dire. Directement. Mamie et papy? Oui, mamie et papy. Mais oui, ils ont appelé plusieurs fois. Maman ne répond pas. Maman ne répond pas. Je suis fatiguée. Nalémi. Voilà qu'est-ce qu'elle est fatiguée. Mais tout le temps demander l'argent. Envoyer, recevoir, il n'y a pas. Interdit recevoir, ça cynique. Grande soeur, sans cynique. Envoyer, oui. Recevoir sans cynique. C'est comme ça en Afrique. Envoyer, retour, il n'y a rien. Dans sa même pas un boule de pilipili. Même pas un boule de pilipili. Même pas un boule de pondou. Recevoir. Elle n'a même pas écouté le téléphone. Pourquoi on l'a appelé directement? Elle a mis dans sa tête que c'est pour l'argent, c'est pour ceci. Même si c'est pour l'argent. Mais oui, c'est ce que je lui ai dit. S'ils t'appellent comme ça, peut-être ils ont des problèmes, ils ont des difficultés. Problème, il n'y a pas de problème. Moi, na bango azali kuna aida bango ba uti écoute qu'est-ce que batiki le pango na locataire ba ko va na bandaka na na yebiso mbake le bandaka bazongo na bandaka je suis désolé. Écoute comment elle raison ta maman. Maman vraiment na hésité hein to que non na lingala na yo koti na lingala ba maman ba parents na yo o ba bota yo ba tona mokili maman soki bazo senga yo aide est-ce que ça liso? Et ça me choue ma carte. Lisu mon quoi, maman? Lisu mon quoi, dis-moi? Maman, yo. Oui. Avant comme yo, mon cousin, bateau, bateau, que la mokine. Maman, qui te ma patabo au couille. Papa, zolozo, la maman, ne va pas yo. Hein? Ba biso la kata mokili. Ba pesio vie. Ba boko lio maman. Comme yo boti biso. Bo pesi biso vie, tozo na vie. Nzamba ti biso mokili na njela na yo. Yo za bénédiction pour na bango. Pourquoi zo na bango ba bénéficier na bénédiction na te maman? Hein? Maman, ils ont dit donc, la suivi qui c'était, donc les Alingambo, il faut nous obligé. Oui,
Oui. ndeko na nga mobali azali kuna asokipaka na bango apesaka bango ndenga tomolata bilemba boye babiju bandako asombi biloko ya baboye sikoyo abosani ke aza na papa na mama babota ye place na awiki mama oyebi te mama zia nani mama ntango tozalaki bana mikie tobande koadore tozala omona mama moko exemplaire mama me lelo okoma okwamwisa biso mama mama okoma osala ti lelo na komprenaka te eza nini mama oya na poto osimbaka mbongo na mboka oyo mama ozokomona bavoiture ba 100 000 euros soki babotaki ete bagriffe oyo ataka oyo oyo eza bakombo ya bato te mama Yves Saint Laurent oyo banani kombo bato lobana yaya okosala kombo na yo nayangazolozolo biso mpe tolati yango oui mama bo baparent nango bazosufrir opesa bango te parce que basengaka siko mbongo na yo mosala nango nini bavila wana ozofanda nango mosala nango nini mama je suis chez moi. Bien sûr. Je suis chez moi. On ne refuse pas, maman. On ne refuse pas. Tu dois aussi aider tes parents, maman. Il faut réjouir mon argent. J'ai beaucoup d'argent. C'est mon argent. Mais l'Afrique n'a pas l'hôtel. L'Afrique n'a pas l'Afrique. Il y a ça dans l'île. Ah, na mboka na yo uta. Na mboka na yo uta. Osa na moni. En Afrique. Dela yaya mukolo ba belge ba kobenga na biso. Total la place à Okimbe. Je suis belge. Belge na Bukanda. Mais la porte oza mwindo. Je suis belge. Je suis belge. Maman, tu me déçois. Non, je te déçois pas. Yaya, je vous déçois pas. La police biso boye. Qu'est-ce qu'on a? Vraiment, na zo ibaté. Mais Richard, Yaya, je comprends pas. Maman, peut-être au coach place moko boye. Jamais. Asimbi. Jamais. Asimbi. Yaya. So eza banda kuso au coach ba biso ke mbongo no, famille ba oliate, osala nka ba boom, osomaka bilamba, ba voiture. Donc eza ka mbongo. Oyebi le ngana bongo ba parana, ba bino kozalaki. Maman, tozalaki te. Mais bokolaki yo mama. Calmez-vous. Nateki koko. Nateki makala. L'air wana tozala otanga na l'armée du Sali. L'air wana. Na l'armée du Sali ya Njili. Na l'armée du Sali ya Njili. Okende classe ki toura tongo. Yoka. Okende classe na tongo ozongi na midi. L'air yo ozongi na midi wana mbala moko bayebiso kende na wenzi. Oke na wenze. Osombi madesu. Ozongi. Oti madesu na moto. Bakito madesu apamba. Sans eloko. Mafuta yana ndako molanga mafuta tikalika ya mukebo ye. Oko yandola molangi boche. Yandola molangi kaka po. Madesu ekota mwa mafuta muke. Madesu ekotoka. Bayebiso ale ya machine. Kende koniki sa fufu. Oke koniki sa fufu leri yo ozonga. Okomi lokola mutu. Na mutu ya machine a fufu. Na yo mutu kende koniki sa fufu. Binono sono komi pembe. Lokola bana bazue examen d'etat. Ozongi. Obandi kofula bakoni. Misi no sokomi rouge. Lokola ndokia utu kolia makila mutu. Mama. Tuna mama soki asali ngala akufi na ho. Te na lobi mama. Uta wana onigisi nanu kuto sécurité. Kilia makala ni boso le pango azali. Auquel suko sima makala wana on a beaucoup souffert avec nos parents. Et après baboti biso 12 le pango moko. Siko le pango le tokabola ondengeni. Yaya dole la lopango. Bango bakamati le pango na bango, bakiko tika mona bakamati le pango na bango bati locataire na njili. Bango bazongi mbandaka. Bokuna na mbandaka sikoyo. Esika bango bavandi. Bali ya mbonga locataire na bango. Ngaka yepoto na ndela kulu na petit. Na yepoto na kulu. Mbonga mwana na mbonga balocataire kukani. Ajo esi ba pété. Kikulu le bonga na jeune. Kasi na yaki na age ni. Mais kasi siko zo. Na yaki tangu na kije na yaki na kikulu na ngana. Na yaki continue ngo. Ozo continue kikulu na lo. Na continue kikulu na. Maman, oyo so beti masolo wana, eza ba réalité ya Afrique. Eza ba réalité mutu to vivant yango. Oza la seule te oyo va biloko wana. Eza pe faute ya ba parents na ote, eza li faute ya moka. Parce que si tu pas malade, tuna bango, tuna zolozolo na Elisa bato babotinga. Tuna bango, babombelaki biso mbongo combien na banki. Babombelaki combien maman? Babombelaki combien? Zéro. Babombelaki yo combien? Et yo bombelaki biso combien? Non. Bongo so na bombelaki mbongo na websa bino. Non, on va tout mineur. Tous déjà adulte, il faut pas s'habiller.
quoi agresser, la boza quoi intimider. Tu dois agresser. Alors, fait coco, on a dit, ce qui n'a pas de ce qui a bon, bazana besoin na yo mais puisque au décrocher téléphone au solana bango autre bango santé so za mbongo te bakango na makasi aussi bango ke na ngote mais solana bango quand même maman oyebi eza péché mais ba tu baza maman famille za sacré zo la za kuna e daga banga 100%. Ya bosana ke baba il faut honorer ton père. Yo kana yeli sabino wana zo sa beauté. Yo ko isolati zo la za kuna e daga banga 100% atini daga bango so bazali boy zo la pesa wana par na ye zolozolo soka asungaka bango en tant que mwana bango zolozolo yo pe en tant que mwana bango zolozolo beyana yo pe fo sunga bango basi bakoli omoni ntango baparent bazalaka biso zalaka bana bozosunga biso ntango biso tokolaka bino bozonga bana ekoma siko na tour na bino ya kosunga baparent ndenge oza wana mama nano olembi te oza na mwa makasi ozosimba mbongo na poto bafamille na yo il faut basepela nana yebi soko bakosouffrir. Mais tant que vous avez un problème, pourquoi pourquoi qui m'ont téléphone? Pourquoi mais parce que pourquoi maman? Dans un avocat droit, c'est mon droit. Ah oui, c'est ton droit. Oui. Ça va couper au ministère de là-bas. Non. Ça va couper au ministère. Bande konyo so bazakona lisasa tina mbanda ka bakunda bango. Il faut changer. Non, laisse tomber. Maman, il faut changer. Laisse-moi me jouir avec mon argent. Bina maman. Na vanda kana château. Na kama cha voiture Cadix. Ah.